Chokomone chimachuta chikofochea chopayo. No image. Banza Sango ya Congo. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Edino. Image. Bonjour chers internautes, Balanditou ya www Panza Sango ya Congo et Dino Image le grand caméraman. Kande tolo barato kitara pamba pamba te to rara place à makamba Congo ezali. Donc place batu ba lo ba makamba bien, intelligente, tolo bara émission intelligente et puis misamu. Votre humble servante, la perle rare kande bolingara mingi balobi, to bi bozala ra brancher, bozela information na bino loto kiteli bino na répétition. Na ba préparatif ya ba mbiaka le roi ba tutuka luji ya ba grand frère na biso bokulaka bochukelo mboto balobi toyo kitela bino tozwela bino ba yaya ba yembara bien ba sala msala bien concert na Genève week-end prochain balobi toyo kozwa bango to kota na kati tozwela bino vie ya moko moko. Boyoka, oya rozana posa roya konso à Paris, ba fille à Paris, à Belgique, Bruxelles, partout bozali. Yoko zone information to kota, to yoka oba roloba na babilengi ba opesa biso, to leka Edino Image. Souria, Edino Image.
Chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry. Prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial nous propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya ngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, semoule, moule, riz, atsieke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekuteku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. Tondimi Yango. De présent Tozana Tutu Kaluji. Et puis Afande, donc Bambiaka Obolingara Mingi Obo, il y a rivière où vous faites Boani quoi. Marambozawa comme makasi donc nanga mona comprendre te mais bana Genève bozo bango en live ba loba ba pesa no programme pour que bozo déjà moi bilingue wana pour kalaté d'ici là ça va inda. Bonjour bah lobby week-end prochain déjà donc vendredi déjà nazo que 4 sapo babi dans une époque il y a ça dire ça les comme organisation donc vendredi nazo 4 ça kotala déjà endroit au ba na 4 étoiles au ba musicien ba olala. Et le 6h maximum, il y a la koto pour ma équipe donc partage ça qui toko. On a un directeur artistique, Patient Kousangila, Tutu Kaluji, les gestions et direction du groupe quoi. Donc au à Genève, quand tu as l'organisation, salle, instruments, donc toujours 4 à Genève déjà dès week-end prochain, vendredi matin, toujours vol Air France à direct de la Genève quoi. Et Zana Ernie. Bon, Genève, il y a concert, il y a propre, il y a bien, Tourbanda, 23h, tu démarrer pour Suisse, et la zone nette, et la ville, mon drapeau, il y a plus, et la zone, il y a très sensible, quoi. Donc, la zone, il y a ça, la embryomate, et la zone, il y a ko sepeli sabatu, donc, tout sepeli sa, banamai, bandi, on a biso, baza côté kuna. Vous allez bien 23h au bandit suisse, normalement nous les 4 à 3h.
Ok, bah, le monde entier, si vous comprendre niveau tozo kendele toujours na 4 quarts ya bilengi ya week-end prochain. Donc bah le bibilon de boro CP la makasi. Tozo le bela donc to pesa toujours kaka ba nouvelle ndenge ezali là. À Genève, en Suisse-Irlande, tant que vous avez un boy, vous avez un bazar représenté pour Boyebi. C'est-à-dire histoire de la musique congolaise, quoi. C'est-à-dire Wenge, Union européenne. Vous allez Wenge, Union européenne, Boyebi. Donc sortir Salamara à Bruxelles, Boyebi. Donc Boukalo là, Boyebi. Alors, Suisse-Irlande, et Sengi Tokomato qui ta terrain, Teresa Yaroubeba et Yarosaranati. Merci beaucoup, Nadine Dilou. Na obenge mikolo première classe Nadine Dilou première classe avec monsieur Didier. Na nenge basali ke donc Wenge Union européenne et qui t'a atterrissage forcé na kata Genève. Na Genève donc binomo boyebi. Donc ça ne sert pas que tout ça va commentaire ebelé pour mominyo surtout plaignyo surtout à Genève. Plaignyo surtout à Genève à Kozalawana. Mominyo surtout à Genève ou à Kitoko, Zurich, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Berne. Balle donc bino tout borozala donc ba Willy Kamenga ba Kim Press de Lausanne ba Richmond si donc ba tunyo surtout ba Freddy Buluku bino surtout okutana na Genève ezali le 30 septembre le 30 septembre to okutana na ça dit soirée jusqu'à l'aube après on est au Kelibulu mais tozana na concert wana do to beti to book yokana to ba biloko boyoka ba nostalgie to ba bolingo nini oyo pesinga po motema mwanga masala na esengo bapasi oyo ngai na moni jino kota nazwi lifuta te ami yeye na moni bapasi ebele sepo ya koluka yo natamboli bisobe ebele sepo ya kol webi ozali nasi ozoyoka mo c'est-à-dire ba techno tacticien bato basala histoire du mouvement c'est-à-dire neti bomonaka ba wengi wana c'est-à-dire ba grand machiniste ba grand technicien ya chant ya danse ya inspiration bango donc wenge Union européenne en tout cas tout un rendez-vous ezaka moko na Suisse le 30 septembre un seul rendez-vous à ne pas manquer parce que il y a tout et il y a Mikolonio souté donc ba trésor qui tombe ma délégation à Paris ba trésor qui tombe ba parachuke le moto donc biso tout garde de Lyon za royinda pour TGV plein to le cas Genève déligné TGV avec Pepo et maintenant celui qui est batu mususu oyo baza en dehors il y a groupe Nabino baza pour Orlando Bino na Genève ba osande non très élite là de biso to na biso na Pepo ça dit to sanga ba délégation ba Ngalu yo yebi Ngalu donc Ngalu boya wana ya Roger Likombe ya Roy Boibanda yo yebi donc ogi kumba bana kleboka bana Genève donc bozala wana ba José Longa bino surtout ba mon consolateur tozala wana soto longona toya na Roubaix le 10 novembre na Roubaix le 10 novembre na Roubaix après Suisse le 10 novembre na Roubaix mais Dilou to solo la déjà na Dilou que après concert on a décembre que ba retour encore na Genève que ba décembre mais to loba trop te boya to beta musique bien bozo na ba nostalgie bilora wenge nyostu ya kitoko na oyo wenge Union européenne ils ont préparé pour le prochain album parce que atterrissage forcé na kata Kinshasa affrontement donc on va bien affrontement frontal donc frontal alors tozo benga sikoyo to benga pe le directeur artistique tamfumu ya bamfumu tamfumu pasha kusangila aya kopesela en tout cas ba chérie mère ya uti ya lobatrote nasi olandi mon premier tutu kaluji mutasala ke Congo et bana parce que comment benga ba congolais bandombolo tu vois un congolais va comment identifier ndombolo za tutu kaluji mon premier donc oh c'est le supersonique attaquant des pointes et des bases et des lumières noko aimer l'alias nzuzi miankodi la sera avec nous de la partie mais le là ça azana na moi lo mazo sala donc la voix qui cloche aimer la sera de la partie avec nous donc batu tout au rosala alors directeur artistique azali il est déjà vendredi au kitana tant fumo ya banta donc pese la bana tout ya Genève oyo baozela bino d'ici là donc week-end prochain baozela bino moi liloba pona bango merci bana Genève tozana bino sans faute sauf imprévu veut dire sans faute tozana na Genève
Donc c'est-à-dire que tout est calculé, tout est bien en place. Équipe au grand complet. Nga na roya plutôt pour nous ibika ndenge ya lara. Na roya plutôt pour nous checker matériel, na lumière, na salle, côté là-bas, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est configuration, nga na roya plutôt pour nous hôtel la c'est-à-dire musala langa ya ngwana. Mais tous en a beaucoup là. Tout le monde sera au grand complet. Quand ndenge ba massa ba lobby, donc ngai je suis tant fumu. Patient que sangé la lutu tant fumu. Surprise nini ya malambo bombeli bana Genève. Oh non ba yoka te moi. Est-ce que ba chant ya sikezali oh non ba yoka te po ba yebi bino betarara ya. Ya kala. To betara bilo biso to ali wenge union européenne, ça dit to beta histoire wenge mumba. To rappeler ba to histoire ya wenge. Mais babilo comme ça mike zali na ngope o ça dit neti. Et là on a nyataki na flèche empoisonnée. Binemi nanga bameli ba champagne balangwe whisky ba yoko boyinga ba fiti nanga kaka ba master tolia katosta fakana bango basalinga mabeo répond Nadine dit la zada ya olela tutu kalu jelo sikezate oh ko moi bilengi wana pona bana biso mutopesa lini ngana yana linie en fait ngana na lokwa Coca-Cola ba utoyoka kipeleke sena beti na le padre bayoki ba mbutalombi sibola lupengu tutekamala fu mama ale mbutalombi tekela bana mulumusu balia melana balene bayoka ba kunangole aya kandogole aya bana Genève za ko hinda o ezaka moi ba bilengi ba biboya ebele ba surprise à malamu ezali ba bi référence à ndobolo donc ti to roma o ba ivoirien banani po ba congolais bino ndobolo donc banoko boyebi Genève ya limboka structure Suisse ezali limboka structure en tout cas ba trésor ifaso ba ngambeli chanda bana Genève to yebi ke bino bo play bino za ba noko en tout cas tozana pona bino vraiment tant to yokaki idéologie o ya Switzerland to sepela ki fort to yebi ke accueil ko za la chaleureux to so la kitoko to yemba to binela bino et je crois que notre souci c'est que tozonga les sous na Genève peka Genève te ba Zurich ba Lausanne ba Berne Willy Chinga onkonyi donc na bosanité Charleston Sylvie Chaco Sylvie Chaco c'est mon souci quand je pense qu'un jour nganaye toko kufa kaka la vieza la tando toto la mukana pongi poto mona bien Sylvie Chaco Charleston Willy Kamenga donc le Roda Mulembi tokutana na Genève en tout cas plaisir à trop bye et tout en aéroport et dit nos images yeb ça bon to betana libanda en fait toujours ça libanda toujours kata en fait on to katela matiti libanda tant to ko ya Panama Paris ça dire mbwengi to kolia mbwengi ona wandu webi wandu bongo tamfumu awabina no dance machampala bobi dance machampala bomona non e sabino bambi akaka kande to babino mo boyo kaka ba termo bazo bimisa ba mo bo bimisa donc ya niveau balobi arabe limpa balobi selio ba sele ba mbalo balata bien à Bruxelles balobi ba na posta na bino na Genève balobi de King Chirac de Lovalo na kati ya Suède balobi ba mibali tout balata bien on a propre balobi soko la jour là landa bangona Suisse. Donc vous allez brancher Panza Sangoya Congo. Là c'était Epimisam, votre chroniqueuse, votre humble servante Bolingara Mingi. Balobi là je profite saluer ma grande sœur propre Linda Pindi, maman na Manassé et ma maman chérie Céline Mangoumi, Manuela Milandu Eucharistie Milandu Balobi, Vianel Bumbu la patronne, Élisée Pekombe mon manager, Balobi famille Misamu na Lingarabino Mingi, Jigoro Misamu, Alain Misamu, Doudou Misamu, Mama Misamu, là c'était Balobi biso toi partout. Tu as construit la information, il y a mboka toke, il y a musique qui toye parce que biso tout ba congolais, tous en la carte Panza Sangwa Congo. Restez branchés sur votre site Bolingara Mingi www.panza Sangwa Congo. Là na bosanité maître Jérémy Ependa Bobo Ependa balobi maître Cobra
Papi Abedi, balobi ba fille ya bien ya Paris, Mimi Matous romantique, balobi ya Debo, monté m'applique ngola, balobi qu'est-ce que je peux dire encore, bakombo ezoki manga, boza et belé, Christian balobi force tranquille. Papa le kabana balobi bozala toujours branché na site nabino, branché Vianel Boum la patrona, Chris Beckham bozala toujours branché. Et bossé belé ba combo VW Panza Sangwa Congo et Dino Image les grands caméramens et puis Missam on vous aime beaucoup. À la prochaine rendez-vous. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Idéologie Zamoko. Hein? Donc agence il y a fret. On a bateau, on a avion, on wapi. Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, il a toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture na chose ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC Loma Makasi. Oh nyoso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express. Bande konanga bana kin, bana Brazzaville, bana Congo, bana mokili partout dans le monde. Makambo yindi na kata mikili awa Michel Kombe na Pati Mangunza ba yindi si mokili. Bana kin toza na motema ko ya ko fongama. Imprimerie ezaka moko la kata moka oyo. Oh ba t-shirt ezaka moko la kata moko na Africa Future. Nyoso eza na kati. Oluki ba t-shirt ezali. Oluki ba kade finis. Nyoso ezali. Oh ba chapeau. Nous c'est Ali, Makambuya Matanga, oh c'est anniversaire, Moutakofi, nous c'est Ali, Africa Future, et Zala nous na kati, et bon quand on est tout l'année, oui, et Zali balancé, on est tout la carte Africa Future, et Zala Koinda, oh salle, partout, Bakat, Makambu nous surtout, et Zala carte Africa Future. Michel Kombe, na Papi Manguza, ah mon nom Makambu Boluki, hein. ya Congo epanzana pa wapi toana TV moko Panza Sango ya Congo Edino Image kitindindi chakudidi so taite ba cheka